Mbote mingi mwana walanda yesu media manaka mamino bomesana kolanda mombu na bino kombo ya kumuntula onkita ekolo totoni bino botondi pambate wapi pa etu bongo awa na commune ya Kalamu na quartier Yolo Nord et pa wapi tokute na ndeko ndenge to bakaka kala ingangu azali koteke kasi tokoyeba eto kotondoloe pe boyeba ete eloko azali koteka alobete azali kobikisa penza ba kono uke to pembe maladi ebele bandeko bazali awa po ya kosomba yon kasi to tuna yenano kombo ya mbote mingi ndeko mbote papa toyeba kombo ayo kombo na nga babenga nga Wabelo. Wabelo tomoni yo awa. Bomoni ngai awa nazoteka eloko babengi asan. Nazoteka ngo pamba te eza na kobikisa bato ebele. Malembe nano ndeko Wabelo, asan otongi ba asan euti wapi ebimi wapi? OK, asan même na Bible ezali eyebani na mutu nyonso to même na église ebele eyebani, même na kati ya Bible eyebani. Ndenge za wana. Eutaka na nzete ya munene. Yo tie maboko boenga pe na tie moito kuta na ezate to papa ngo bambeli après mai wana ebandi kotanga Malembe Wabelo po biso to ngaka na kita ekolo koyeba nyonso lobi na nzete ya monene nzete yango eutaka na zamba nini oyo zwaki yango na forêt équatoriale eutaka na forêt équatoriale tous les villages babengi village ya mboka nzete wana ezanga kate c'est-à-dire tous les zamba nzete wana ezali mezaka nzete unique ebimisaka asan. Comment nzete yango pe koyeba isuste na koyeba ngo eza babenga ngo nzete ya 100 nzete ya 100 nzete ya 100 matondo mingi kasi tomoni yango penzo zu yango ebele nyonso pe ka eutika na zamba wana forêt équatoriale. OK utika na zamba wana sikoyo basombaka ndambu chaque mboko zosala 2 semaines et mona na pasi pozwa yango quantité ya boy vraiment il faut sala ba 2 mois 3 mois ndenge za wana moya kokosa mutu awa ezati matondo mingi sikoto okile nango malembe asa oyo toyebete banganga nzambe basalela ka yango na ba ecclesia ndenge toyebaka ete po ya kobenga na milimo mabe po na mamisa kasi yo tomoni yango awa olobete komi kosunga babokono toyeba nano otondolo biso po ete bayimboka balingi bayeba po kisasa ezaka makambo ebele okomona tango mosu mwa mélange moko sangani awa yo ye awa pozwa mwa bato mwa 10 francs mwa 1 likuta kasi yo sembola biso ngopena na bosolo lolenge nini ezali asa oyo olobete elongwe na misa ekomi na libanda po ya kosunga epai na yo ezali kosunga babokono boni. OK, ndenge za boye ezata na 1000 explications. Bakotangelo ti yo kolemba nga pe na kolemba. Nazoteka ngo population bazomona ngai. So pe nazokosa population za wa president. Nzambe pa komona. Nzambe pe likola zomona ngo. C'est-à-dire eza eloko moko matière moko eza ya misala ebele. Mwana koki kozala na kosu ya pemba. Ozi yango kalingi yango na mafuta mbila manzanza mibale. Ozo mercel lutu na tongo lutu na pokwa. Pakola kai mafuta na nzoto mobimba. Zwaka musapichaka na zolo boye. Ozi musapoche kote ya Nice. Boko sala 4 jours à 5 jours kosuko swana moyemona na ezate. So ipo lingina tangelo nyonso na miso population tanga totelo lisango po to ngito yeba po ndambo bato kosunga esunga makaka bango te bato nyonso ya kisasa bato nyonso ya mboka babika pe soki ezali masolo ya kitoko o ezali to peso lisango po te yo otondolo mambi o esungaka. Na sepeli pe makasi naza na courage ya koloba yango parce que eza na kosunga biso nyonso to peuple congolais. To leki na lo kesu olobi kesu esungaka pesa zina sima ya kesu ne kosunga sunini. OK, ndenge pe eza wana. Soki babeti mbasu. Pota wana elingi ko compliquer yo ezokende zonga. Ndete yo komona ngo boye. Sikoyo par exemple mutu azo ko sokolo pota wana alali na mwasi na ndako. Asokoli maite ayi ko simba pota wana abandi ko sokola yo. Pota wane ko kende te ko zalaka toujours ba complication. Mbaso ezalaka bongo. Ezalaka bongo. Mbaso eza lokola mwana ya bebe oyo bauti ko bota yo ye na ndako lali mwasi osimba mwana na toujours azo conséquence ba fièvre ba nini. Ndenge moko na pota ya mbasu elingaka bongo te. Mutu azo ko sokolo pota ya mbasu ni face à la saint. Ayebi likambo te na ndako ne ko swana na mwasi na bana te. Tango azo ko simbolo kolo wana pota ne ko umela te. Mais siko te ko mona ke po ekende rapide. Lukaka mwana babengi na kombo ya minere. Ayebi nzoto mwasi te ayebi ne lisumu te. Okalingi yango na mafuta mbila yango na zoloba. Okalingi na mafuta mbila opesi mwana wana lokili sala ya soso. Bazo pakolo place wana mwana kaka yende azo simbo place wana. Sala ya soso ekipete ya soso mwasi to mobile. Soso n'importe soso oziga lisala bazo pakolo place wana. Eloko liboso po yeba ke sala ka musala. Okomona meme nzinzi ya kokoya na place eloko oyo te. Meme ndenge totelemi boye na miso bozo mona ngo population eza salite. Mais nzinzi moya kweya ezate. C'est-à-dire exemple nango po yeba epota ne kokendeza ndenge nini. So boti mwana no ya mobali, ta bakati epota wana. Kalinga na mafuta mbila, pakole pendant 3 jours.
4e jour potanyo sone sanini e kauki eza lokola rappel mwana mobali soki bakati engenga nazolo bango population bazoyo kango soki nazokosa ba répondre peke nozokosa pona potane salaka 3 jours pota mwana mobali ta bakati engingana 3 jours e kauki libela kasi toki bande musubu ya tunaki balobi te kosunga pe bokono ya mosomba to pe lokwa baba bongo hémorroïde okolo baboni. OK nazolo bango clair nazo banga te nazo trembler te mais nazolo ba parce que mutu nyonso to ayebela ngo apatia lelo eza kisi ya makasi ndenge eza boye soko za na hémorroïde ezo misome makila obioke na toilette ezo simba te fulufulu tokata yango boye nakoki kopelisa pe yango awa yo tomona yango zalimati ona za na polopolo awa bopesa polopolo tomona polopolo yango ndeko bandeko balandi na kanisa te biso tolingaka penza komono penza na miso pole tomona ndenge nini ndeko kopelisa polopolo ndeko dede azula biso pelisa moto soite ekokufwa tango azopelisa moto wana eza na mai moko ebimaka lokola mai ya bougie ndenge kitaka wana siko ye mai na ye wana ebanda kokita ti moto wana soki ekufi mai wana na mito ezasu mai te ekokoma libanga na nde toza nango besoin otuti yango ekomi poussière wana chaque jour oliaka fufu ozozwa mwa poussière wana ozotia na kati ya fosa nini ozolia yango après ozi oyo ya mobeso nano tumbi te otiango na kati ya bido ya mai bozomela mai wana ndako mobimba mai esili obakisi mai yango esa ata 2 ata 3 ans ebebaka te epolaka te même ndenge totelemi biso nyonso to awa ezala mutu ayoki mwa étouffement po yeba nazoteka eloko moko ya bien nazobanda ngo na ngai moko parce que so na pesi muto bato ake okufwa leta kolandela ngai nako banda ngo public ezomona ngai ozi yango ata boye ndenge ezomona ngo boye omonde na kati yango mutu mususu akobanga ngo menga moko kole loko langa nazana na espoir na moyena banga ezate poso ezelo kwa mabenga na kufa avoir oleke baba kanganga menga bakufanga na kufa nde ava yango yo omonde ekosunga nini. OK omonde na meliwana eloko babengi typhoïde amibe nani salite oyo babengaka nani estomac monani estomac na tension ekozwa te papa nazolo bango mutu soto azoyoka awa bato ebele batelemi abebele bayebi yango te sikoyo po yebaka ezosunga yo kata yango bochango na kati ya bido ya mai bozomela mai wana ndako mobimba mai esili ochange kaka mai yango esilaka te eloko babengi meme estomac moyezo eza te meme tension moyezo ayo eza te kaka ndenge ozomona yango boye kasi ndeko bolimbisi na ina tuna okasi bakisi oyo nyonso oyo oyekoli yango kaka kuna na etuka ya Équateur mambenga to pe okutaki na bandeko to bengaka bongo ba pigme ba peuple autochtone to pe boni po ete bango nde bazaka makasi na biloko ezali penza bongo ya bokoko yo oyekoli yango wapi nani alaksi oyo ba bisaleli oyo nyonso. OK na sepeli na mituna na yo naza pe na courage ya ko répondre nazo banga eloko moko te nzambe ndenge asalaka bato na bato baza na do na bango neti na famille na biso to mesala biso na bokoko ezali kindoki te mezali sikoyo expérience na don ndenge eza wana neti na biso musala to sala na biso ndeko dezwela ka biso yango pe atomona ndenge ni moto ekopela na yo kite répondre nga bien te na ko bisa na papa na biso simbi so na matata la mindele kuna zwela biso pe ndenge moto ekopele na ndenge ba pelisi awa yo ko bala mituna na tunio omoni question tuninga wana bokoko na bido oyo ezali biloko na biso ya bokoko eyebani na bato nyonso to babengi keno eloko ya bokoko epi soki eza na bokoko penza eza penza keno bokoko penza eza préféré na bamakambo ebele ezali asa oyo babengaka na kati ya bible pe ezali soki pe nazokosa meme jésus ntango abotamaka eloko ya liboso batumbelaka moto bayambaka yango oyo nazoloba yango ya public moto nyonso to azoyoka ngai moyen nakosa nakende gauche droite eza te donc eza eloko moko ya makambo ebele ndenge etelemi wana matondo na mingi lobeza yo koko na bino to ba pe ekolo na yo zali ekolo nini. OK na sepeli makasi naza 50-50 na 50 muchoko 50 mpende 50 eteni ya muchoko 50 kino eteni ya mupende ozali mupende ya solo naza mupende ya solo carte na ngai yango wa banda nguri mwa bonga ikwachi ya solo azali mupende to bete na maboko makasi penza tomoni ndeko azali penza mupende to bete papa pazali ko tuna motuna soko ngo tuna ko ya papa tuni na mosika lobete esungaka pe mokongo yango nde na lakisi yo na tumbi yango pamba te bokoki ko permettre nga na boma moto bien likambo te tozonga mwa sima ndeko aboma moto totala ndenge kosala solo bandeko tozongi mwa sima botika ndeko dede azwa penza mwa mopepe po azila biso bililingi malamu.
omoni ndenge na bomi moto wana population bozo mona ngo toteka na moi toteka na butu te po leta ko lobo yaka nango na butu na lobi bien ateka na moi même leta zo le kazo kangai bakanga ngai pe so bakanginga na lobaka te loko moko kutute nakendaka malembe ti na biro na rompwe na yebani makasi na zando na yebani makasi na po matete na pascal kutu moya ko loba kutu ezate mais sikoyo tangu bakangio na lobaka na ngai loko moko te kaka population ndenge batelembe bango nde bazwaka na ba témoignage botika ye esunganga na loko te le tape ya batu moya landela lisusu ezate na minute population bo monde na tumbi yango ekomi maiti siko mai wana nde nazala ngo besoin muro simba mai wana so ekauki pesa ngango simba na maboko ekauki ha kauki na malunga te bon omoni ndenge mayo eza boye soko tumbi yango ifo ekauka tango ekauki wana po combattre o mukongo bien moraidi bozo mona tisha yango yo il faut ekauka obuki yango ekomi lokola gaite na nzete tuta yango ekomi poussière nde tozana yango besoin nyonso liaka fufu ya moto madame atielo na mesa okati fufu oyo fufu yango okati pocha na monoko na yo ozi poussière otie na kati ya fufu obandi kolia yango siko po combattre yango noki oyo ozoli yango na fufu oyo tie na bido ya mai ozomela mai wana ndako mobimba mai esili obakisi mai atuka wana penza nazo la kisoke no ndenge za wana okosala meme inane otiala obele moraidi wana ti nazolo bango mutu so tazo kango so ina kosi batu bazalia il faut batuna babanga ngate babanga yo pe meto banga nde nzambe kande ko paze na motuna siko pona ba infection siko okay pesanga kotoyo pona ba bakamote bongo infection mwa mokosa makila nyonso tozana yo ngai pe na kolemba te ngai na pesa ko explication na miso batu keno ezate na 1000 explication ndenge za wana soki o remarquer lokola uzana ba infection zo kwanza ozola nanga bien neti na ba infection neti ya basi soki nazo kosa ba mama pe batelemi awa oya moni nazo kosa fo loba po a défendre ngai pe ezate nazo lobo be bozo banga ngai be bazo banga te to banga sensel maka nzambe wakela biso ndenge za boyo kotokisa ngo na mai de kopo wana pona ba mama pona infection mazela tozo kende pona ba mama otokisa ngo na mai de kopo mai wana kotika ngo poelele te finika mai wana ekomi ofinika ngo bien mai toki tango zo kitsa mai wana olongoli bilamba nyonso tu otie mtakala bolumbu otie bulumbu opanzi makolo boyo ziliputo finiki mpanzi mupepe wana ebandi okotela yo soki omeki mai wana esili moto zwa mai wana sokola nzoto no ya mwasi solo oyo zoyoka oyo nazolakisa bino na miso ya bato ozoyoka gaz wana esalaka 6 mois po esila nzoto ya mwasi mwa pimbo wana ok sikoyo apati ya gaz wana meme matrice ekitaka yo moye dérange lisusu eza te mikolo pe tosalisi meme bato matrice meme 5 kaka ndenge na kati eloko oyo naza na loso 79 nde sika na vandi bato ebele pe bazoya wana tozosunga bango pe na kati ya matrice po bako pekso babi kotombola kilo te yo tango tomboli kilo matrice wana ekiti yo eloko ezongisa yango yango nazoloba bamama pe bazoyoka ngai nateka yango na moi te na butu te nateka na moi oyo amoni nazosala neti lukuta alobi yango na miso ya bato alobaki no place wana okosi matondo mingi ndeko toyebi te kotika ongonga mpe osala mosala nakanisi ete mama ongo tuna tozwa mama ongo tuna motuna iyo loba olobi boni mama de papa bi okozipa nango moto wana ezokota chaleur wana ezokota panda ko osala yango une fois ou bien ko répéter mama bolimbisi bandela motuna na oponde kwa yanola nalobi ndenge alobi ke pona mwasi pona ba infection okozipa nango mo chaleur wana ezokota na kati siko okozipa yango kovandela yango wana kosala une fois ou bien ko répéter yango lisusu nakanisi soki ne mama alobi ntango akosala yango esengeli ezwa mikolo boni nalandi maloba ya mama dose unique nango eyebani il faut 2 jours lelo ovandeli obwaki mai wana okobwaka pamba te ntango moi wana esili moto osokoli nzoto na yo après lobi na tongo bien na poko sanini oklotire mbala moko ntango mpe abanda kosuba motema na mpe kozala témoin ke mpe nza ya solo mpenza kisasunginga nde yango oyo matondo mingi ndeko wabelo nakanisi ete supa malonga eumisaka fufu te ya mwa moke fufu esili tokende na suka manaka mabiso bomoni ndeko wabelo tobiete manaka mabino kita ekolo ezali po ya kotondolo kobimisa mai mabombami pamba te bakoko babiso bamonaki na miso babetaki na masolo na masapo po ete ngai na yo tomanyola tosombitinia nakanisi ete bino moko bokende ndeko wabelo atondoli obolai kasi soki bolingi boyeba esu mingi koleka akopesa biso esika ya pandaka soki pazali na lokole na ya mondele po ya bino bato bokozala mposa ete bosunga mape na bokono na bino bozali na yango papo kosunga biso to esika nini yovandi naza na quartier 3 Masina loso 79 na bomba adresse na ngai te telefone na nga pe eza wana eza ouvert
na lingo tambola nango te po biloko ezali call soki babengi ngai moyena yamba telefone ekozala te nakopesa numéro na ngam tozala nga besoin obe compliqué ye keno abosana ikosala akobenga nga na ko répondre pe bien po toza pe na souci keno tango osombi yango esalisa yo tango pe nazokela ndako nalalaka penza na mabele na tika mbeto na nga na binzambe koyekisa nga soni na miso ya bato te yesunga bakile na nga epi nde eza boye naza na ebele ba témoignage déjà ndenge eza wana soki na rond-point bakondimela ngai oke zigida mwaye kuta koloba kuta eza te natambolaka do naza nisika fixe te me adresse na nga propre eza kaka sikoyo quartier 3 Masina Loso 79 nakopesa numéro na nga pe ya telefone iyo zingi ndeko totondi obotondi pamba te opesaki biso liloba na yo na kati ya lisango ya biso tikate na tondo botondi na bandeko nyonso babeti bakula mwa kolanda biso na ngambo kuna ya mpoto na posani mbote na ye moko Yannick Ntula mobali ya mpembe akenda mpoto ya mbososo liloba kokoko na pesi mbote na Roli Kidimbu Solaero na bosani te mwasi ya pembe mama Thérèse Kamani Fondation Thérèse Lisungi mwasi ya pembe kaya dessin soin na soin de sika ozwami na bosani te vie Mario Kikando Transmadada tema mama Odilia Kikando mbote na yango wana mbote na nga na pesi na papa otobenga bongo PDG Joyce Ndongala kuna na Swede mbote na bokula kayende kuna na États-Unis za kotala biso to pesi yo penza mbote siko zali mbote na ndeko Nora kuna na Royaume-Uni to pepio penza mbote kuna ndeko Nora na Taylor Ntula kuna na poto Hervé Kanga Mobutu to pesi mbote na bosani te Tanya Budi na poto PXL Kalume na poto bambote na bino yango wana na bakongole nyonso ba diaspora nyonso obobeti bakulamu ya kolanda biso to komi na suka manaka mabiso omokolo mwalelo na tondi botondi kuna na matalatala ya Mandele na emasima kibiso na moko 36e chambre ya nkolo Aigle de Kawele e bendezo pema mobali ya mandefo ebelebele Dede Miongo azalaki ye moko te elongo na Maindombe mobali ya Mwindu Junior Pidi o basimba kibiso matondo kuna na ngambo ya nzenze to kamaki na ye moko na régie na cordon ekibumba o asimba kibiso sikate na tondo botondi na mama ya mama mwana azala mokongo mama betaka libakute na Londres na mama GH kuna na Londres pe papa Edo Amani na Londres bambote na bino yango wana héritier mulele na Paris mbote nao yango wana Mike Kamani papa na Mia na Swede bambote nao yango wana bana poto nyonso bosepelaka na kumutula olingi obenga ndeko soko zuyete na nzela lokolo ya pesi okobenga pe kumutula poto kozula bino ye benga nga na lokolo na nga ya mondele olibungu tulu ntuku mombela moko libungu tulu zomi na libwa kama libwa na ntuku mbale na moko ndenge bana mpoto balobaka na lokolo ya mondele 081 00 19 921 kasi kumutu la mboka tie mouta yangwe o nzambe atombola alobaka bongo olokolo ya mondele olibungu tulu ntuku mombela moko libungu tulu zomi na libwa kama libwa na ntuku mibale na moko soki nzambe abakoko apesi biso makasi ngai na bino nde tokomona na lisusu kasi soki bondimi te tokobenga bino kaka boza wapi biso yeyo kumutula si azonga bozipa kaka maziba mike oyo misaka bandonge bandakala pote nkolomboto kumutula si azonga kasi mokila ya ngombe tope na mokongo bayuma pe ya babolole tolobi bongo piaka